Quand aza moi jeune, vous comprendre. Et puis aza célibataire. Moïse Mbiya nde azoboya kobala. Comment est-ce que Moïse Mbiya azoboya bana? Aza muto bakisi yozo mona teki biloko Moïse Mbiya sana. Yoka. Ya liboso ezalaka mistake, otolobaka en anglais mistake erreur. Ya mibale c'est ton choix. Ba força ko lisusu te zo comprendre. Ya mibale Moïse Mbiya bimi na basine. O eza été. Vieux gege, moni, vieux gege azoko tourmenter biso na mitu vieux gege azobimisa biso kaka ba étape. Siko onde suka enfin. Donc bango babanda kokosa biso ke baza basali ya nzambe, nzoka nde baza na bango basali ya nzambe te. Donc côté kuna basala makambo oyo batu misusu basalaka. Il fallait que batu lokola biso basumuki pongai na mitira place basumuki. Musumuki pour Jésus-Christ aya pona biso basumuki. Jésus-Christ aya pona basente. On reconnaît que musumuki ndo. Nanga musumuki papa. Congo France. Bisona bango, bangona biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Buzz Car, oyo bapesi, offre spéciale pour na bino nyoso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino. Et pa bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car, musala ya ba professionnel, pe na sécurité nyoso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles téléspectateurs de www.congofrance.com, merci parce que vous êtes nombreux en train de suivre à travers le monde, à travers cette émission, tout sur la pour le Congo. Présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge, moto à ton Nakatina Kibonza. Mais merci beaucoup à Maman Adèle Yombo. Depuis Paris, à Ottawa, Maman Miminduma. Merci beaucoup parce que vous avez toujours branché en train de nous suivre à travers cette émission. Aujourd'hui, à travers cette émission, je vais recevoir pour vous un Congolais, une Congolaise, ma concert avec elle. On va parler sur l'actualité aux Oleka, na internet, tout le monde a des photos, tout le monde a des vidéos, Eliane, Moïse Mbiya, Mike Kalambai, Toro Solana, Bébé Bouchou. Elle s'appelle Bébé Bouchou. Bébé Bouchou, bonjour. Bonjour Yannick Wenge et bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, gros bisous. Il y a bien un journaliste, Cynthia Kachal Bébé Bouchou, journaliste à le Baralinga, la BNT. Bienvenue à Jones. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce Bébé Bouchou. Aza concert, journaliste, il vit à Durban. Maintenant, il est ici, elle est ici à Johannesburg. À travers cette émission, tout sur l'actualité par rapport à la sextape et à artiste musicienne chrétienne, pasteur, Eliane, Moïse Mbiya, Mike Kalambai, Mike Kalambai, Cédric, par rapport à mon point de vue, c'est comment qu'est-ce que tu penses par rapport
Bon, qu'est-ce que je pense? Point de vue nangai. Donc, ezakas nani bakomi obima na poasa, bakisi kisi o basimbi. Donc bango babanda kokosa biso ke baza basali ya nzambe, nzoka nde baza na bango basali ya nzambe te. Donc côté kuna basalaka makambo oyo batu misusu basalaka. Il fallait que batu lokola biso basumuki po ngai na mitiaka place basumuki. Musumuki po Jésus-Christ aya pona biso basumuki. Jésus-Christ aya pona basente. Nanga musumuki papa, ata Bible elobi la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche trop. Yo nangai to lobaka trop donc to. Nazana nga musumuki. Omoni ba Moïse mbia ko latra ba costume ko kava ba nzoto ba comme système mtakalisation mtakala o mtakala vana mambo omoni mtakala pasteur ebimi sinamoni yango ye moko publier yango nga senga ki à l'exception ye moko publier yango ça péché grave eza péché na ndenge ni mo boluma musala depuis Genèse ti Apocalypse ba komeza péché ondala kisi biso ekotalaka film oyebisaka bato action nani bayebiso ke botia film te oh totala bafilm aba bimema lisumu ya ndenge nini ye akomi système utakalisation aepesi biso totali tosepelisi misu biso totosa nini tobloke mutakala Moïse mbia yango nini yango eza nini yango baofrape biso bamind baofrape biso mitu eza nini yango to mesana na bato misusu bafrapa bamo siko tokoma niveau siko ya basala nzambe babando frappe bato ba moral bakome frappe bato ba église na bamate ya lokuta Moïse mbia bi ngaka ba sa balaki déjà da presque marié nzambe na pekisaki abala non te yoko yebi ke nzambe akota su makambo mabala te sala shwa na yo ndako akobenika bino nzambe akota makambo mabala te. Comment Michel Bakenda tango mona ya Michel Bakenda ah vraiment ya Michel Bakenda salingande moi passe. Comment ça lui passe? Les frères Moko, Oyo Azalaki qui représentait donc la jeunesse congolaise. Oyo Batu Bazalaki moi na espoir na ye, ozo comprendre. Mais Michel Bakenda za moi jeune, ozo comprendre. Et puis aza célibataire. Moïse mi yande azobo ya kobala. Comment est-ce que Moïse mi azobo ya bana? Aza muto bakisi, ozo mona teki biloko Moïse mi asana. Ye yoka ya liboso ezalaka mistake, oto le baka en anglais mistake erreur. Yami Balé, c'est ton choix. Bah, force à quoi les soucis, tu comprendre. Yami Balé, Moïse Bia, Bimina Bassine. Oh, ils ont été. Vieux Gégé, moni, vieux Gégé, azoko tourmenté, biso na mitu, vieux Gégé, azobimisa, biso kaka ba étape. Si ko on dessous kaifan. Ozo comprendre. Michel Bakenda, au moni azam mutu. Michel Bakenda zam sa nzambe. Tolongo ba Mike Kalamba ina ba mbia ozo comprendre. Michel Bakenda aza musala nzambe aza mutu te et aza nzambe te plutôt aza mutu kaka lokola yo aza na mai aza na makila aza na basentiment lokola yo monde ezokende ko évoluer et comme monde ya appel vidéo siko ya sala appel vidéo te po yo nani yepe sali ça nzambe ngo ça appel vidéo moi kala son kalba bimisi plan banini bani est-ce que kala tozaki na micro yo ezaki te osimi micro po nini pour monde évoluer. Il peut Michel Bakenda, ça le système sur page. Non, on a comme plan bani. Na comme un système sur page. Swapé. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à Maman et qui c'est Moïse Mbie à Koya en église à prêcher vous pensez à ça dans Tengana préféré na yemba ngata héritier. Na yemba banzembo afali. Normal, c'est normal ya zana musumuki. Aussi on a hérité le kina liboso le bik na azam musumuki te. Aloba bongo te. Azam musumuki. Moïse Mbia le kili liboso mi la kisi saint. Ozana musumuki ozana. Papa. Bango ba le kili liboso ba prêcher biso ko zala ba saint, n'est-ce pas? Siko yo saint ozo sa makambo nga musumuki fona sala pour prêcher ngai. Omoni teke nga na leki yo. Ne jugez point, ne jugez pas makambo mutazo salate. Mais oya sa to juger te tolo bande mutakala Moïse ateli biso. Yo kanga misu te omoni mamusa mutakala musa. Yannick, ta misu nangeza muneno okiwa kanga ndambo tika kapo lele. Il faut namona. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était pour moi un grand plaisir. Tokomo qui n'a souka émission la bise tout sera sur l'actualité. Message des années n'aba congolais tout, ba peuple de Dieu ba sam melaka, message au groupe. Message vraiment na koki kopesa.
et pas ba congolais bozala na bino désuité mutu oyo akozala dessus eza mutu abandaki ko croire na Moïse Mbia mais ceux qui bandaki ko croire na Nzambe na yo baza dessus po bandaki ko croire na soi-disant musali ya Nzambe Moïse Mbia mais ceux qui bandaki ko croire na Nzambe na yo ata Moïse Mbia sali bongo yo ko sambela Nzambe po omona ki Nzambe sambila mbate omona ki nde mutu aza lokola yo na makila na mai. Donc il faut qu'on comprendre, les-y comprendre pe baza le côté Moïse Mbia ba so ba shérif fort aza ba mon ah papa zonyo colère ndo na banga ok l'église na ya le kanga pamba c'est pour que nous rôle ako le kanga ya ça va personnellement un téléphone personnellement des mots tout comme donc de gros bisous à Dada Kanda, donc Dada Kanda le Messie à partir de Cape Town, de gros bisous à Triple K qui c'est Kachunga et à Mambos Pak Kalinga et à Brian Kalinga, bisous et ciao. Là c'était Cynthia Kacha Bebouchou, journaliste à Balinga la BNT. De gros bisous à Airzoom, journaliste à l'équipe Bangona 1-1. Yeah. Merci beaucoup. Moi, c'était un grand plaisir de savoir pour vous. Cynthia Kachal, journaliste à Balinga la BNT. Hein? Bébé Bouchou, autrement dit, elle fait les Durban. Elle est ici à Johannesburg. Vous comprenez que tu te déplaces à 3. Kende zonga. Et dans un son mapona ye, dans un son mapona bino ye. Donc de celui par rapport à l'actualité, donc vous tenez sur regarder parce que c'est l'actualité. Passer à Tchemutaka là, Torotala, Torolobelango. Donc vous jugez bisoté, donc vous comprenez. On est aveugle. Ça ne C'est Suza marié, ou marié. Tena marié te mena ningi ba pela buzoba zoba te o ile kwa Soya ba. O makila ba konzi. C'est une vidéo. O makila. Ah. Téléphone ba c'est une vidéo. Yanga kutata ba publier ba sa musa pamba. O ata publier. Ai musa pamba. Seulement. Musa pamba. Eza elo nini asika ba omona. Oh, mais ça c'est un monde. Ba omona c'est quoi bébé Boutouni. Ah. Wa elo wa ba konzi papa. Ça va seulement téléphone. Plus 27 83 75 092 68. Merci beaucoup d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup à mon frère, mon confrère Airzoom Bayo. Nous allons vraiment. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.